Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko. Ayaya. Maboko Yanzambe, Kakandenge, Nalubaka Mikolo, Nyonso Ngala Binoke. Tous ensemble, tout changer, moi jamais nous voulons savoir. Émission Moko, Oye Lobelaka, Catch Congolais. Émission, tu as émission Moko, émission Moko. Balakisa ba image ya catch congolais biso tolobelaka nde catch congolais lisolo ya catch congolais ndenge ezokende lisolo ba club ya catch congolais ndenge ezotambola po yeba ngo yakala nous voulons savoir to yeba nini ezomarché nini ezomarché te l'émission catch ezebele na boité mais émission oyo elobelaka catch congolais 100% bokoko pe oyo bino bobenga kindoki biso benga bokoko puna eza nango kindoki te eza nde ba bokoko ya mboka na biso. Lelo na sepeli mingi na banda kupesa na liboso ya mboda banda émission bambo teska ba ya fredingo malekutimie ya fredingo malekutimie ndenge moko vie prospérer ba kine peli susu venanga Eric Tola na pesi mbote kubosa na teke na lobi bongo bana tu ya changolo sako na bino kote bozali pe na bosani te lukunga mobimba lo sako. Ah, la sauté bana moamba ya bino ya ngwana tozakala bino mikolo nyonso pe funa lo sako na bino kote bozali bolanda pe bosabone ebele na FL Congo kasi na télévision bongo dans chaque jeudi na 21h na Arc-en-Ciel télévision pe dimanche ne ratez pas en direct benga les sommes lelo na yambina ni émission lelo bandeko na kei mpanzi ya chango bomona yake na yambaki pe bobaike na kangamika na bana mpanzi moko membalo yo na kiti susu na chango kwamba te na utaki balukunga na utaki bafuna siko na zongi susu na chango kosola na bino boyo kolobake na kendaki na kati ya haute tension club ya haute tension na bike bosepelaka na bakacha haute tension to zaki bongo na président na bango maître 5 chantier bosepela ki mingi kasi lelo nazongi na moko na bango suko lobake naza bongo na maître Boboto maître Boboto mbote molobeli maître Boboto tolandio matina chango na kati na club na bino tolobike to solana maître Boboto moke maître Boboto bois qui c'est mission yokana kate batu yo bazolanda nous voulons savoir na course mo bi champion local na yo olobaka lo côté ezani tolobaka na biso tolobaka pena boyo après ça à part sport on peut tomber à travers il y a l'état quand même wana sport ne monisinga trop na ti lelo ata mso sala ba sport ezali boso e monisa ingai toza koyoka na te toza na préparation mingi tozo lobela mambo ya club bientôt là donc ça 10 ans anniversaire du club bien haute tension pour ming balobanga lokola autorité mobala kendaki zimagola club on a résister sous té kotambola té mais mingi ya mambo ya club wala toujours préparé entraînement et autres ça la malango toujours quand on y entraînement ça la maka et ça li carabon comme d'habitude il faut continuer là-haut ba travailler au salama mais mingi tu dois concentrer pour la 10e anniversaire ya ta club. Boza concentré pour le 10e anniversaire ya kati ya club ya haute tension. Kasi nyangizo tuna muke biso na bandeko oyo tozolanda na TV elongo na bango toningito tuna muke maître Boboto. Maître Boboto lelo catch et commission musika et commission tina l'état lelo komi mutu na sima ya catch kasi catch yango maître Boboto abandaki yango ndengeni. Bon exactement tout le monde catch maman de catch tout le monde dans la C. Na C c'est pas qui na club nini ça va parcours tout ça na sali parcours pendant comme sportif ni banda dans la C na banda qui leader yo yebikaka neke ni la vaca na utaki na travers na mombele bela bimi na yo continue na mombele na club ni s'il vous plaît bon na zalaki mingi na travers mingi pas pauvre Sam Kaima Nambangana que son âme repose en paix pauvre Sam Kaima en tout cas ba vie na biso de lela ba fort na travers pas Sam Kaima na banda pas Sam Kaima wana Nambangana après na ko kende susu na pa ya kulutu action ça ko tunangaba avec petite place wana ti e ko memanga petit sala nanga ndena ko makache
okomi katiere na club nini biso tolingaka toyeba tina suka mpona tosala mwa kisongisongi mpe toyeba katiere autaki wapi akimaki kuna mpona nini donc toyebi te bon kati na jongo kalaka meme nasali mwa baparcours ebele trop de baprovince nabandelaki yango awa wana kisasa ememi ngai epai na baepai ti baprovince natambotamboli nakei kisangani nakei Bunya nakei Bukavu Goma Lubumbashi nde construction na mabele oyo wana na haute tension kaka wana toza en dehors ya haute tension na ba club oyo tolingo tanga bakombo te ba club natamboli mwa trop mais na ofalisa mingi toza kombine na watu sana au commandement na au commandement au commandement penza ça tozalaki penza wana esika bandeko tozo tokotanga bakombo na bango baza ebele tozalaki na bango tenge peta mibale misati ubuzaki na bango tozalaki na ba autorité morale wana sima gola zalaki ya lumusu azalaki wana ya nani ya lumusu lingomo ya wana pendo ya nolo ya lingomo ya lumusu tozalaki na banada kombo wana ya lumusu ebangisanga mikolo ya nani bakoya kokanganga bon nayebi te ya lumusu il paraît ya lumusu alobi makambo ebele na te pe bon toyebi te balobi yango mpona nini donc wana etali biso te mais yo poza katiere peut-être dans otuna question nango na nsima wana mituna eza ya yo ozomona tozalaki ebele na kati eloko wana bamakoma bapoison makoma baloboko mete loboko bazalaki wana ebele après siko eloko nini esalaki ke club yango toloba nini oyo bozalaki na baloboko komba club yango nini commandement voilà eloko nini esalaki ke commandement ekatana ebota lelo otension bon eza nango wana tire ndenge esala mbaka toujours eloko ya soki lelo okoza mpe osala eloko moko boye ofumaki mwana patele apena kuna kapasite ya kosala eloko ndenge esenga mpe lelo pena oyo esenga mpe otension ekobotama mais awutaki na kati ya okomandima tozomona esengaki kaka bongo boye eza baparcours ya vie ndenge ezalaka toujours yango wana voilà yango namoni ntango boboti haute tension bozwi bana nyonso ya okomandima botie bango kaka na haute tension bon eza nango mosala oyo eza coup d'état eza coup d'état te eza nango na mwana moli kote na mosala esalama nango eza nango droit na ye akopi koya na ye azuka bameilleur ezanga lokumu eza bakesala option mosusu te baosalaka toujours sport wana kaka kati okomandima etikali na bafute bango bameilleur bakie mais ozoloba benge mosala ozomona asalaki option mosusu te auta ye kuna me ayesuka mpe na mosala eza kaka honneur esalaka oboti bana na yo mais bapesaka honneur toujours lelo batie manager amonani aye alobi ke non natia mbongo au commandement contre haute tension bokondima kobunda bon eza masolo na biso tokoboya te mosala so ezali bitumba yo moko na haute tension babanini tolalaka na nyongo ya makambo mosusu me ya bitumba tokima yango te yo yebi makambo wana ezala kaka yo mona bakombo yo mona bevenema tu comprendre oui, pour nous rappeler public, je m'appelle Maboko Yanzambe, pour nous rappeler le public, nous voulons savoir toujours organiser un combat bientôt. Nous toujours rappeler chaque fois. Tu as haute tension pour bazar invité na kati. Les gens qui ont 5 chantiers à cause de la invité na ba combat wana na éviter ceux qui te sur la peine mettre boboto na sima ceux qui te 6e mission parce qu'il y a ma kati ceux qui invitation na épée ko ya beaucoup mona épée ba combat wana parce que ba combat nous voulons savoir ils ont organisé ils ont des bêta mutu tondi make bobeta naka so yo ki ba to bino monde bo senga no 5 chances zanga te wala président ya haute tension bazobeta li solo kuna ezaka ba jeté kuna je connais tela bino ba image na bango mona ba entraînement na bango kuna ezaka koto ngai na ko kota club ate kwa biso bata bakasi boy so ina ngoti kuna ka jumora kufina maître osa misiki en tout cas maître tout maintenant li solo muke au juste être bozaki na ba combat mo bonde ko tsaka kinkole chaque dimanche bilengi na kinkole
mais au juste bilengile kinkole et katana dans les vides. Et quand on a dans la ville, on ne peut pas moment tout ça qui y a Covid. Tant qu'on va condamner, on va lancer ma geste barrière, on a quand même fait respecter, on a mis une deuxième qui est en boca. Puis surtout santé pour tout ça, sportif, tout ça, tout ça, violence, et quand on a propos, il y a ma Covid, on a air le souche, air babi, et qu'on a un tel air et aussi la telle terre. Aujourd'hui, on a côté on a tout à l'heure, tout est combat. Donc il côté aussi ngaba ko tozobite komeza la moyi mais sur la ndenge musabiso sale la ngango na ko tension wana et ko pesa tout tamulai bon to yaka ko ba sepela ba mona be filmer sala maka ko bise la blanc tout en tout betana ka wana kuti yo epi pena biso ko docteur ko senga teto sala to ke bunda ko moko boye ya moi 2 heures du temps pour 4 heures de bilengi uzomona e aussi maté ya mona quand même to e 4 heures pour na ba propos ya makambo ya covid wana esa biso te na ebité wana boyo kibino moko ba obo baike no bilengile kinkole silaki na ebité sikoyo ndi bukata ki c'est idée moko ezate ke no boyo préparer organisation moko te mikolo bon organisation da problème tu organiser sur makambo mais on peut ya mutu ya ndeko na ko sortir to na mingi